En tout cas, koka moi peut participer mawa. Ba tonto o bozo mona o bazo beta moninga wana po alingi soit disant ko violer mwana bango. Est-ce que bango balinga te? Balinga basi ya batute? Qu'est-ce qui prouve que eloko wana esalami wana bango ba organiser yango te? Papi wana bango ba na kanda na ye parce que ba betaki ba kope na bango ba shekula wana aliaki bango mbongo. Omoni ko beta nyonso bazo beta wana na kanda ya kopo basalaki esimba en fait aliaki bango mbongo et yango wana ba planifier eloko wana si certainement c'est vrai et bande kolinga mwana na mwana annoncer ba parents na bango. OK, merci bazue na piège. Soki keno eza ya solo ki andolinga mwana mwasi wana. Siko papi akoti na kati ya mutambo na bango. Lelo oyo papi o bozo mona bazo beta na azana koma soki lelo akufi awa bato ba beta kena bango nyonso basa na garde à vue ba beti azo sans makila donc azongi wana état critique to ebité akobika akokufa ngana bino en tout cas to ebité. Qu'est-ce qui prouve que loko wana ezaki planifié te? Parce que na ba source na biso to uti kozo information que mwana mobali wana ba yebani très bien ezamba liboso te ba mona na ba yebani très bien basala ba cop together. Et garçon bozo monana o bazo beta papi wana aleki bango mbongo et tika la rancune. Siko eloko wana est-ce que ça planifié te ke ba utiliser mwana pour ba avoir ye? Est-ce que c'est vrai abande pe ko linga? Est-ce qu'on a de preuves? Ko beto ba beta ki wana eza ya moto a violoto eza ya moto o alingi a violer. Pourquoi bango ne loko esalama ki wana mbakokaki kozwa ba filmer ba tie vidéo ba lakis ba kina na justice ba bengi police ko beta moto tina niveau on dirait bon moni moto sala acte. Pourquoi? To landa tina suka et puis bo découvrir makambo eza na katebele. Merci beaucoup Toleka. Merci beaucoup les amoureux de Bibi Chambombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Bino bato bozo landa biso partout. Ce qui est la première fois na yo au kotika au s'abonner et ça la paix l'oromoroté et aussi l'oromoroté. En tout cas vous informer c'est notre souci majeur. Voilà to ya kaka na ba news ce qui news to sali to lobby to che commentaire en tout cas et que ça la biso bien to pe ça point de vue na biso bino pe mingi to solo la na bino na ba commentaire. Merci beaucoup. Toye vraiment na lisolo ezo circuler na yebi ke bato belé ba sali ba audio ba sali ba live et tout ezo salama concernant de konabiso oyo ba lobi ke non a violer mwana mwasi et jeune fille oyo bozo mwana na ba photo papi moule kombo na ye papi pardon et balobi a violé mwana mwasi la jeune fille au bozo mwana kati ya miniature wana. En tout cas ça fait très mal ba vidéo pe yangwa nezo circuler déjà bon na la façon dont bazo beta ndeko mobali. Donc pona ozana mukuse bandeko na ngai na yebi ke esalaka pasi ba parents na yebi que ça fait très mal koyoka ke mwana na yo camarade na yo ningi a violer et ça la passé nde bozo mona wana ezate ke no ba yebani te non bango nyonso nde bazana ba yebani ba yebi ke Freddy o ba yebi ke komone Freddy o ba yebi komone papi donc ba yebani bango nyonso et bango nyonso nde bazana basala ka copie ya shekula ta yebi ke to bido bebi ba copie ya shekula na ndenge ezalaka donc to benga ba frapper bango mo ba mi benga ba homme d'affaires basalaka et ako est arrivé que basala ki cop wana esimbaki siko papi obozo mona bazo beta wana papi wana amelaki bango mbongo ya meli bango mbongo batika na kanda wana papi wana akomi kolinga mwana ya fi wana obozo mona na photo azo ko beta donc aza Brazzavilloise fi obozo mona azo beta wana aza Brazzavilloise mwana nende alinga ki la jeune fille wana bon soit disons de bazolo ba keno alingi ye apesi rendez-vous et akosala keno ye pe papi akoye na piège aye na rendez-vous pour na ozana mukuse. En tout cas nalingi un peu to meka pe ko réfléchir ensemble. To réfléchir na bino na biki boza bato mayele bo en tout cas mayele na bino et les rapé belé to réfléchissera bien ngana bino
botika na ba commentaire wana si vous êtes d'accord avec moi, botika na ba commentaire wana. Ok, c'est bon. Histoire tondimi, papi asali mabe azolinga mwana bato aza na mineur, aza kolinga ya pesi rendez-vous, azo kabele ba 100 €, aza compromettre ba biloko ebele, kosombili ba McDonald's et tout, et ako sala ke mwana ayebisi ba parents na ye vérité, et basali piège wana. Basali piège wana ki aya na ndako, aye na ndako bomona na vidéo, aye na ndako. Et le jeune garçon aza costaud wana azotuna oyo kosala nini, oyo na ndako nanga oyo kosala nini. Ok, bozela non to meka un peu ko analyser. Merci, malgré histoire vrai to éviter parce que eza autres ozoyoka na ba réseaux sociaux, bato ba osala ba live, bato bazo solo la toza pe na ba source na biso tozwaka, et toyoki ke non, et garçon wana papi alingaki a violer mwana bato ne, et le bamakienga a violé mon abato. En tout cas, restez toujours avec moi, tout réfléchir ensemble. Nabi kebino bozara batu yamayele. Bozo comprendre. Ok, merci. Apesi rendez-vous, basoli na téléphone et papi aye nandaku ya aye nandaku place mwana afandaka. Papi ana bozo mona mwasi dai auti kobota. Auti kobota mwana za na quelques jours, mwana mwasi na azana mwasi na mwana donc mwana ya bébé. Aye wana nandaku baye bafandi. Omonde babimeli donc babimeli ata ba 3 personnes. Ba betaye sérieusement, ba betiye ba nyati na motema, ba sopeli mai, ba nembite azui choc na mutu. Pour l'instant, je vous dis, papi azana coma, en tout cas azo respirer te, azo lobate, azo bouger te, azana coma. Pourquoi? Parce que ba betakiye alinga ya violé mwana bato, alingi mwana ya bato ya mineur ya muke. Ok, merci. Mwana sali malamu. To solo la pe to za la bato to za non juste au milieu du village parce que nga na bi papi te na bi mwana wana te bango nyonso baza bato. Papi asali mabe alingi bato to ke malembe asali mabe alingi mwana za muke aza na 15 ans, eza na infraction, eza na crime, mwana bato aza na mineur, soka linga ki e soki pe ba parents na ye ba yebaka te ou bien soki azala bana moko déjà bo ba te tuka mitu bana balelo alinga pa ndima et bakobi ko bimana papi wana. Ok, heureusement moi nazaki prudente à annoncer et pas ba parents na ye, et ba parents en tout cas basala qui vraiment effort et replanifier, et puis bomoni elekinde eleki wana, mais nga po nanga na moni planification na bango ekoyi mabe to boyi te, moi nazaki prudente à annoncer ba parents na ye. Merci beaucoup pour ça, merci beaucoup pour ça. Mais ndenge basilisi likambo basilisi en mabe parce que papi aza fautif siko dossier e balukela nde bango. Papi oyo soki akufi lelo dossier balukela bango. Pourquoi? Normalement bazaki na preuve, fallait ba benga police ba filmer ba zui vidéo ba ki balaksi na police, et comme tina point ko beta la façon ba betier eza le rôle ba koutier en flagrant délit nde ba ko beta bongo, mais beaucoup ti muto fandi c'est bien bon aye na rendez-vous. Qu'est-ce qui prouve qu'il y a un rendez-vous? Et l'okoni ya mabe ba preuve parce que ba preuve il y a de preuves te pour batunyo so baso commenter kazandoki alinga sala mwana batu ba alinga sala mwana batu alinga sala. Qu'est-ce qui prouve que mwana na pourquoi est-ce que ese loko mo pesa daté de ya leloté esa daté de quelque temps suko? Qu'est-ce qui prouve que mwana na pas linga kité annoncer ba parents na rendez-vous le bosse mi balé harmonique non et commis trop ça n'est de trop informer ba parents na. OK? Pourquoi moi un jour elle bosse informer ba parents na été? Ça fait très mal. Kokoli sa jeune fille au moni le lobo yo ka ke moi na ba baby si moi na ba violer po bana mikolo ba koma bombe na ba parents na bango. OK. Mais surtout pourquoi ne pas appeler la police? Justice, il fallait intervenir. Na biloko bongo justice, il faut intervenir. Bon zui vidéo bo bengi la police. Mais pourquoi qu'on tabasse moto jusqu'à ce niveau? On dirait beaucoup parce que vous n'avez pas de preuves. Preuve c'est bien bon. Bah nous sur notre téléphone, mais bah comment qui n'a biloko ils a palpable te. Heureusement bah qu'on découvrir. Mais comment on a bah comment qui en tout cas na eux qui essentiel te. Mais t'as là ce qu'on niveau à bêtiment mobile wana. Pour l'instant je vous dis bah toi na nyonso bah kimi bah oh nyonso bah bêta qui bêta bah en fait bah kimi te bah na garde à vie. Ba retenir bango pour le lo soki papier à côté na sa mabele ba okanga bango ba kota prison bomoni niveau dossier baluki mam soto ke ndana on a candidaté
makambo mosusu to kenda na kanda te parce que normalement il a fallu batika justice c'est bien bon bazaki prudent wana répéter ngo mwana basali ye mabete eloko mabe salami te alors est-ce que bino boko penser te que non eloko wana ba planifier ki yango bakoza pe ba planifier yango OK encore ya mela biso là encore to wana ba rancune c'est bon faut to bete eloko moko boy il faut to yebi point ni to zoyer et c'est l'homme a planifié et c'est l'homme a planifié botika to loba o eza vérité parce que ngana loba o eza vérité et c'est l'homme a planifié OK batali que oh même to bazwa ke na point faiblesse baby que non papi o nenga zabwe alinga basi poto salele et poto zoyer vraiment to zoyer na nenga mela ki biso mbongo il faut to planifier pe lo mobo donc tout ça là petit à pour ça na pembeni ou bien donc profiter et cause l'eau moi ça un peu par hasard et cause un peu l'eau mot ba planifier qui que non en tout cas to tinda petite a kende pembe na ye to salo asa loko la zo linga ye pe tellement linga basi akota kana kati ya mutambo ngo et puis to zoyer oui il faut to comme appel à niveau pour réfléchir pe na ba sens wana et cause appel au moins ça qui planifier pour amela ki bangombo ceux qui non amela ki bangombo te ceux qui za maramo que non ba yebani te pour ne bazana ba yebani soki ezalaki no bayebani te tongo toloba eloko mosusu me bayebani mpo amela ye bango bon qu'est-ce qui prouve que eza planifié te ekoza planifié ou non parce que amelaki bango mbongo sikoyo c'est bien bon mwana aza mwana moke kokolisa bana kopesa yango bana mpe il faut kopesaka bana mpe argent de poche anytime parce que bana mosusu ya lokoso ya mikolo bakokabele 100 bakokabele 200 aosani aopanzana kaka aosopana heureusement baparents mosusu bapesaka bana bango atake non motu lelo aye koinfluence na mbongo ebele akozwa te parce que eza éducation oyo azwi félicitation na baparents boza éducation ya bien bopesi mwana parce que mwana adénonce mais lelo soki mwana nakufi soki ye papi wana kufi boloba ni boprotéger mwana bino boprotéger mwana bino mais makila mutu mosusu eza na mutu na bino makila mutu mosusu soki papi wana lelo akufi makila na ye eza na mutu na bino parce que mwasi na ye afandaki amoni batindeleka ba message ke boy na boy donc papi wana ayaki na état moko critique azongi na ndako azo sans makila do babetaki na motema na mutu azwi problème na mutu je sais pas problème crânien I don't know soki akoka ko se ressaisir soki ayoki bien to ebite est-ce que ko réfléchir comme tout le monde azana problème na mutu te c'est bien bon mais pourquoi ko beta mutu tina niveau na bon comprendre que ko beta wana eza ko beta ya rancune eza ko beta mo ya likambo kutu o ba esalami eza ko beta vraiment ya likambo ke non yo omelaki biso mbongo zela l'autre zio na mutambo c'est bien eza loko mo soki ezalaki no bakuti ke non certainement ke aviolaki mwana wana elingi eza autre chose wana bakobete ke no bana bapreuve ke non tala asali boye mais eza sur rendez-vous eloko wana efali batikela l'état biso tokoloba te ke non asali malamu non toko encourage yango te toko encourager likambo wana te asali malamu to asali mabe non on ne peut pas encourager mais kobeta moto po ana koma basambela nzambe kaka kufa po abika po so akufi en tout cas wana soki comme longue histoire et comme longue histoire donc ça fait très mal je vois des gens commenter garçon azandoki garçon asali boya saboya ok c'est bon nazwi pe temps na ngai kotala ba commenter nazwi pe temps ya ko réfléchir na yoki pe source naza pe na source na nga pe na place na kinda kozwa na yoki source hein source ye paza na source na ye na ba source wana biso to landela ke non ezalaki boye ezalaki likambo bawelelaki déjà etikala rancune donc papi wana bozomona wana balobi ye ndenge aza na alobaka te c'est un garçon timide azalaka bien donc soko omoni donc baja bagarçon balobaka te wana baja bagarçon bazalaka timide wana toi c'est un bon homme alobaka te mwa malamu bango ndeko bamordant c'est mieux to ozaka na moto alobaka ata azoloba ebele mais oyebi déjà position na bombaka te oyebi déjà position azalaka clair ye ezango ndenge nalobaka na ye mais bato omonaka mwa malamu ya seka kaka bamordant bamortel bato ajara bon ne papi wana omoni sikoyo azalaki peut-être ano planifié ke no abebisa mwana bato peut-être mpe bando planifié eloko mosusu nga na bino toyebi te vérité ka peut-être ye mo nde olamuka kobima bomoni on asali nini bazobeta kobeta ata moyibi babetaki ebongo ta
loba soki kendo bozaka na preuve kendo asali mwana biso boye na bolingo bobeta wana boza na raison mais sikoyo raison ebaluki raison ebaluki domoni kobeta na ezaki na ya kanda ya makuta kobeta mais bana lelo mosusu boye ba 15 ans déjà bana wana ba 100 € wana bakozwa bango bino bato bino bosimbi mwana mbala bato bobetaka betaka bolinga basi ya bato te bao bande kobeta wana est-ce que bango balinga basi ya bato te bango nde bazana batika kotriche ata na mwasi ya motu moko te batika kosala yango te mais bamibimisa basantu bepwane omoni siko soki babetaki ata obe bagangeli ye boye na bo basopelaki ata mai bakati ata bilamba ça allait être autre chose mais babesi bokomi ntina vie ya kodétruire vie ya moto c'est bien bon bokobeta mais aza na koma bosambelaka parce que nde boza na garde à vue wana bosambelaka akufa te omoi siko na miso priere ebaluki priere ebaluki ke abika kaka mpo soki akufi bakokota prison oui mpo bavideo ezali akokota prison yango mpe baparent boyebaka koensegne bana bino boyebaka koéduke bana bino surtout bana bakokola na bapoto wana baza bacleva baza vraiment éveillé omona yo ozomonaka mwana ndako ozobokola mwana mais eza mokolo akala oyo ozobokola na ndako mpo ye kutu asali quand même boye il y a d'autres filles basala yango mpe te ayebi ke non aza nde na bavi na ye mosusu aza na bavi na ye mosusu omonake mwana me mwana te ayebi ku makambo koleka kutu yo parent bazali mais ça fait très mal yango toyebaka mpe koapesaka bakanda na biso il y a d'autres choses oza na kanda mais oyebi ndenge ya koapesa yango oyebi ke non te nde naza boye fo naza na mwa maîtrise nayebi ke non eloko ekomemanga na problème oyo bakanda mosusu osali eloko moko komo regrete non il fallait pas nasala yango qu'est-ce qui a fait que nasala yango il fallait pas mais eloko déjà esala me komo regrete botala siko na niveau ye aza na koma siko na minute akufa atiki mwasi atiki mwana yango bino mpe bato bokenda kotala libanda ye mpe papi tomata tokita ye mpe amonaki mpe basi mosu ya koderange te kaka bana bakokosa oyo bazokola mikolo omoni siko les salaires du péché quelque part mpe bango mpe baa bazoba te mpo tokoloba mpo toétudie likambo na ndenge ya normal bango mpe baza bazoba te baorganize eloko wana donc ça fait très mal komona makambo ya boye ça fait très mal komona makambo ya boye en tout cas vraiment je suis à la fin pour aujourd'hui nayebi ke boza toujours wana bosabone bolanda émission ntina suka topartage togeda na bino oza na commentaire tika commentaire tosolola na commentaire en tout cas ekosala bien oza même idée nanga obeningo contredire obeningo pesa point de vue na yo espace commentaire eza wana en tout cas bokota bosabone bolikaka nde mingi okoti olike opartage ekosala biso kitoko en tout cas je vous retrouve prochainement consommer les aventures de Bamelo en tout cas eza wana mpona kodivertir bino bokota bosabone toza together c'était la Bibi Shombombo madame merci beaucoup et bye.